Capage TV. Capage TV. Si comme on a été au bout faut au boujaka on a ya boujaka nga alors ma bête on a expliqué peut-être tu expliqué na tezana on ndenga mutu tout ça vous allez surtout que ça la mabe Capage TV. Chiko lelo akei il fallait tokende kinga kati oh luki makambo ba bino boke ko bina boke ko sepela to mekana ko lobela na te mama to mekana ko lobela na bandeko na biso Capage TV. tokoki ko répondre pe bandeko na biso bango pe baza mitema mabe pourquoi to mona lolo ndeko na biso modéro leki na TV mal parler que Pouloula qui n'a souci Pouloula qui n'a souci qu'on fait un souci non c'est n'importe quoi Capage TV. belle vie ba bien la te po benga ya tana tournage monté siko boko tana site sa belle vie TV botala na ba commentaire ya batu nyonso ba commentaire na senga déjà Chiko Pouloulou ba tiena film belle vie Capage TV. ndetse za makamba mama Olive Chiko pazalaki parmi bato ba bengaki Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Capage Télévision, merci Naba Onyos ba pesa biso vraiment ton bango. Tous on a invité Nabiso Christian Shoga. Asa vraiment moko batu ba banda pena na Capage Télévision. Les autres yeux parce que ezolobama to koko kangama loba ya batute. To kipe ko boya batu ba lobate mais ezolobana affaire kinga kati ba comédien Pouloulou azana place ya Malili mais batu baza kobina batu baza ko sepela batu bake ko zwa biloko bake ko lia mambo ebele Christian Shoga azaki moko azaki vraiment ba mi ya Pouloulou to sola na ye moi mukia et puis to e bananu makaniside zandeni Christian Bonnet. Ouais bonjour bonne année na batu nyonso bazolanda ngai joyeux Noël naza bien angolo nzambe mais mitema na biso za ya ko zokamu o moko ya biso la télé dramatique ya RDC ou tobengaka théâtre auti kotika biso. Et merci to kena vivre si jeune abiso ezali bon yo pena Pouloulou broma pe bat basila et qui a bat basila ba benga binoté impact sila bato bazaki fier na kala pour pas ba producteur en tout cas bozala pa na fier na bino wa chai bino naka mais bosila ki elongo tango yoka ki ba benga ke Pouloulou akufi au santa ini si tia mutasila te biso to miyeba valeur na biso yango moni to landala na biso vraiment ndenge ezalaka te po miso ebele ba mona bino bo mona wana ba sala théâtre wana ba ke sala pour na visibilité kala producteur a pesa tant mususu a pesi $3000 pour na tournage mais lelo mona moto vous na site na ye a sala budget à tournage na $300 ba comédien so budget site na ye $300 pour na ba filmer ba comédien alors le quoi chose de l'esprit ça art na ko ne baby sa art na ngate karabo ba inspiration na ngai na baby sango kaka na nini na ba boulot mo boyeka pour ba sepelaka après lobi ba tsela nga boîte nga munoko ngulu moni on le lobi asila pour ba tsela nga munoko ngulu moni azaka succès robika bénéficier na théâtre ngote pour na nini nga mona miyeba kiti alors to kene pour na mort ya Pouloulou Cynthia écoute ngai na uti kolamuka na zui téléphone na kota na sunini na groupe ya association na biso bomoko na mona message ki ba 7h na mona
coquette abi s'il vous plaît nangina yeba pendant que message bon babi Chico Pouloulou akufi singa maman zo to malili pra na bangi na bi eza ba BST maman bi ngai ya Christian ya kana na privé na bitan na okena na privé te na que le direct na numéro Chico na benga numéro Chico na suis petit frère na bi venanga shoga oui mutu na yo azali susute atiki biso na zeka sûreté na bi eza BST ya o créer o benine mais ba ça la pe BST na liwate ne na ko so pena ko luka ba information na o information que Chico a été kotika biso bon mutu boto soigné pas même 2 jours ils appellent na batu so bazali ne peka na le dimanche nango lundi mona matiki biso désert wana eza air oyo moi si à la muka qui a constaté que mobali azoninga te désert wana tant sous déjà à abundani zaki déjà ba même si zaki no pe ba 23h bien 0 heure ben constaté na 2h du matin mona eza douleur kozanga artiste ya monene ezo sala biso vraiment pas si pour ba combo kaka ndem tezo kende tozo pona na biso Pouloulou moko ko bima lobi mais à cause la na idéologie à Chico te na inspiration ya Chico Pouloulou te pour Pouloulou to do benye monstre d'art ça veut dire so memie boya ozonga nango boake nango boy to kena ba Brazzaville to cartona na ba stade loka mbongi avec Chico Pouloulou yim tano za loka alem susu ko pesa ye a luki baye c'est moi comment un peu mingi na Brazza si parce que to normalement mbisa na place ma echola ka ozomona ba relation biso to na lelo lem susu na Brazzaville mais belé ba oleka lelo na télévision o bino bomona ke bazali bango bla musu bazana ngoti. La Kivunda, pas si tu as pas général major à lata. Ngana lata na awa. Nyoso bomona na lata wana na lata awa. Pembeni ka ya mangembu. Ndena zabo na pesi mangembu mu Congo. Bat nyoso baro ba si tu as pas chita lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to lata na biso aga na kine. Blandine na kenda rapoto, atinda biloko na poto, tirkio nini. Bomona na image na os tozo nduka. Boutique Blandine kaka na Kivunda awa. Pembeni ya les quartiers, bato so na Kinshasa. Oko utalope poto oye la musinde ezala mo manka pezala poto totonda ranyoso to komona esinte na ndelo mo noir na ngote benga numéro ya Blandine na boutique Blandine o mona penda tala ya boye penda na lata te bilamba nyoso ezali nyoso ngoluka bana poto batinga mo boye ekenda boys chez Blandine na Kivunda nyoso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que Kitoko, Kivunda numéro 9, boutique Blandine numéro yangoana. Tout ça peut pas tout automne d'arrêter. Tout ça peut pas tout avoir un problème t'es ma fille à kin, ma fille à partout, au type Brazza, au type poto, tout ça peut battre. Mon colo bat. Et si tu n'as pas chine ni master na on a fait moi à brisque. On va taper na mongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la donc t'as la sali ba 10 ans la boutique. 10 ans la boutique on a là tanaka. La Kivunda numéro 9, boutique chez Blandine. La cosa sabino te kolata rande bongsa nzoto to ki para biso soute. Kolata ye mosko ala habillé. A plus que ne lo kwali corona c'est au kangi sola ti talon noka. Ba ti talon ba noka. Kolata la boutique ya moko na banda. Ba cosa sabino te boutique ya moko na banda. La Kivunda numéro 9 chez Blandine. Numéro contact ya wana. Vraiment en tout cas babi tant au parc patay na Brazza on peut ça là qui makambo pe koto na ninga koto ici là. Si ça n'a pas été expliqué ou comprendre ngati biso to comprendre ki o tozali bat babenga ngo ba orgueilleux yango bosila bone bomoni succès sila bino mais biso bato na biso to na succès te o pona batu mais kombo na ngai na sala na déjà kombo na baibi ke oyo as un grand artiste a jouer bien ko sala 20 ans na théâtre ya Congo
20 ans peda ekokama ozaka na théâtre o le capé mutape sonne msuta moko mibale bonjour tukina balubumbashi wana ba aller retour ba billet wana eza kwa ngate eza ke ba masana nga baluba ba trésor pour tout bazali ba kasusu la bazali o bazaki so komi azui car na ya peso tambo na pendant ba séjour eza aussi là ya aussi là te eza ke biso to comprendre o tozali yango monaki maîtrise en absence ya télévision ba tournage on bat bazwa combien tozo ba $20 lelo pour le moins mutu muso ke au moins otemika na kwa mutu yona leki na saki asoki na saki na bi yango yo ke wawe o tourner belé boy ta suka na ngosengo le muso sombela na secret sombela na bière mais yo zo tourner chaque jour so sali mbongo yo zo chaque jour ora ya ke so bika musala na biso ka ndenge zala ke comment biso mo mutu komisi musalo quand même liwa Chico ezongisa no ba comédien pe na moi conscience pourquoi ka ba comédien bo tsika eloko te ba comédien ba okufa ba otika eloko te pona nini biso moko na to vana to banda ko mitala nanu lelo so shoga po butasa libanga zate so na bibo oliwo elanga te to loba lelo so shoga zate tantiki la bana nanga nini siko musana na osala ngo kaka pona ba mona nga pona visibilité non na préféré na tika nanga nanu po déjà na sala combo so mena ki ne ba Congo ba to batala film na ngai soki ya film moko songolo na ba Congo ba yeba ki o shoga to sala ka succès na ba Congo na ba yeba ki film ya nini ya Kofi Central mo exemple je sais que chipo yo ba to yepe belo sali makambo na yo ozumbo ngozongi to mekana ko zonga mona osima to boule to zokende wapi to kotikila bana na biso nini tozobo taper ba comédien ba comédienne est-ce que ba continuer musala ko na passion biso to nyo ko manango alors faut kozonga na pour mieux sauter il faut reculer to e ba place ni to kende sikoyo to ko sa ndeni siko ne fisque comédien azwaka $500 par tournage yo so to bito vanda le pendant une année to tournater to solution te to solution mona moko mi bala mara mais poni bo tournater to li cacher na monsieur comme bon ngana na oser makambo pe efunga meza ke non biso nyonso sangana to mekana ko benda frein à main pour to ebanzela ni to continuer Chico lelo akei il fallait to kende kinga kati to eluki makambo ba bino boki ko bina boki ko sepela to mekana ko lobela na to mekana ko lobela na bandeko na biso to koki ko répondre pe bandeko na biso bango pe baza mitema mabe pourquoi to mona lolo ndeko na biso modéro leki na TV mal parler que Pouloula qui n'a souci, Pouloula qui n'a souci, qui fait un souci, non, c'est n'importe quoi. Pouloula qui fait un souci à théâtre. Oh, mais non, je suis comme dans le succès dans Brazzaville, on a partout dans le monde, dans l'Afrique d'ici, des élards, Chico, Tilelo, il y a un Chico qui fait un souci à théâtre. Bon, on a combien au Chico, so il y a $5,000 par personne, à $1,000, à Zorango la caché, à tourner sous tes moutons, on a roulé là. Mais na $20. Belle vie ba bien lela te po benga ya ta na tournage mo te. Siko boko ta na site sa Belle Vie TV botala na ba commentaire ya batu nyonso ba commentaire na senga déjà Chico Pouloulou ba na film Belle Vie. To kota na ba site biso nyonso lelo. Au moins na personne. Biso le ba benga biso pete R moko ndenge ni pona nini. Bo senga ba artiste na bino te. Ozomona tango senga te moye ba benga pe muninga ezate senga kande. Bah on se va voir quel vino charge. Si le public tant ils senga mutu te ou bien public pe biso pe to sala ba makambo mo pe mabe parce que biso ne photo to imposer public na ba film na biso to mona mundela zana soki asali film na salon na chose d'esprit na ye akena onka ndanga kiona zela critique te mundele tango sa film ne onda zana batu fo batala nga ba critiquer pa na ezarate pa mundele zaka pa na biso. Mais après beaucoup on a ba clic na bino. Ba clic ezali bien pour nous faire avancer théâtre na biso. Ndeti biso sala association bon moi qu'on a le bac on la fois passé et ça pour na retombo la télé dramatique. Ça qu'on a aimé nous vivant. Te bango baza na beats na bango. Au moins ni bana beats o bango ba saleli aimons nous vivant. Et ça ka association. Au moins lelo na yoki ba femme ya théâtre ba maman théâtre ba on peut passer l'association de femmes artistes. Balobi ba oketier là basi nyonso oyo batika biso ba Pierre Tombal. Ozomona déjà qui commis déjà n'esprit o biso to blingelaki. Ozomona ba banda pa ndeko na biso visa ba okikotia ba Pierre Tombal na banini. Na bato batala biso ba komantaka.
na bato nyonso bakufi lelo nani atini mbongo moko aloba ke ata pululu te vena biso mundweri ototika biso kala te ba ata pona bana mundweri tokenda ndako mundweri toka atotu na bango soki fanatique moko ya papa na bango atindi ata 1000 francs pour bana mundweri balia. Il faut pas beaucoup critiquer ka biso congolais yango vena biso Kofi Ayemba pe kezaki déjà na lignée ke bokende lundi ndé c'est ça makamba maman livre Chico Pazalaki parmi bato babengaki mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabre na kokina nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Mais nzambe asali makambo na ye ndenge ezalaka calendrier mama Olive ezaki déjà bongo na ba autorité mususu ya mboka bazalaki wana bakolo bate ba reporter parce que eza bango ba déplaçaka eza vene moko asala na nzambe aliaka na batu chaque date wana chaque année mo azalaka mso bengisi kaka ba villageois ni nyonso ya bateke wana nyonso baye bateke umbo na bango nyonso baye alie na bango eza date na ye oyo ya vanda na batu aliaka na batu eza bongo ya trasango bongo. Alors biso zaki façon ya kokende mama mona biso tolela pasi o to wana ngoya ndeko na biso Chico Pululu ke mama atalela biso ka ko na biso moto ko kunda Chico Pululu na ba norme ti avec maman livre lokola alingaka biso atsa biso loboko to yapto pusala pembe na ye siko to sala nini benani Cynthia siko photo sala ndenge nini pona nyika bata théâtre na maman pona nini siko na pasi na mawa tozoye bate bolinga bosala na biso nini kasi bolo bango ka mama pona biso tolingi bozala boye po biso bi bon bino kasi loko bozala boye boyana Kinshasa tofana pe na bino nanu bo orienter biso tokoki kotombola télé dramatique na biso ndenge ni tokoma lowa ba nigérien. Omona nini ba producteur ndenge ka Pululu ezaki ke ba producteur basanga nene bino na Kinshasa bokondima ke quelques producteurs basanga na ba boy artiste bino pe ana kini bondimi ba tout se pe ba koti ba diabo eloko pe vandi bongo ezala rapé que bozana unité ba kasité te lelo ekomi lelo komi pena producteur azali sous te ouais producteur azate ba tunyo sozala boy oh non na tourner na site na nini na Cynthia Kapache oza productrice te aux vendeurs de ligne parce que par rapport à quoi producteur faut assumer ko lia na ngai ko lata na nga surtout ya casting artiste na yaka na tse ko skills ko jouer na ngai
maquillage maquilleur azali pona ba makambo nyonso wana c'est ça un producteur o biso to mona raison nga to pesa na to cha échange ya nini nga na art na pesi yo zimbongo na pesi OK ozano commerçant ozano ba producteur azana na kinte ba commerçant ba ka ba pa na biso asui art na yo akena ngo kuna alors lelo totala producteur o atombola bato akomisaki na bandaki na $50 na komisa na $1000 azate pa na biso koma so kaka na matisa kiyo ndambu petit na okoma lelo bo ngai salela nga table wana yo fele ngam na salio yo pe zoba yo za zoba olbi vena nga sala nga yela nga ba catch c'est ça qu'on manque de conscience o eza na biso ba comédien yango ba musicien baza o bazali parce que baza batu oyo omona musicien mo lelo ataza na ngote omoni na carrément express ayunga na kaka valeur wana biso siko ba comédien tozalaka nango te alors toyebi ke pauvreté wana kala mingi te gosila avec association bomoko otoye na ba idée ya sika poto soutenir pe ba vena biso ba masumu poto tika bango to tozara pembe na bango preuve anelo bi tozaki na réunion ya pa ba pululu tozaki na papa masumu tozaki toujours ka leader ya ba association nyonso ANTPC ça leader photo soutenir ba ve pe ba koli photo za la pembe na bango to solo la na bango to pesa ba pe ba idée yango biso sala ki mwa nini bolet to wando to sanga naka et sala bien déjà le monde qui pesi fox mususu que papa masuma bengi Christian yaka nanu kaleza yi bongo te Gino la yaka nanu pakalowi yaka nanu miracle aux abneni position au fait miracle aux hommes on par rapport association et botami association au botami et comment pesa siko kilo na théâtre pour toi atteindre place le kotolingi. Merci, mais photo peut être que nous avons aussi ça. Photo ya Feli ou a publié qui na morgue kune sala ipe mabe et tout mais yi a lobi yete ya cheka liboro boye oui maswaku ya cheka liboro boye mais na aibi petende nini elo wana bimaki. D'abord faut pas ça na respect ba mort. Na bon moto bo bon na fier tout ça na mais là to kufa bo ndé ba komisa biso ba lingi ba zinyo lo kwa Lazare. Ba kele msuba bebe milo ba bwa on le bimani lo ba bosani ke ozaki pe au bando comme la cimetière ya kita ya Gombe j'étais comme vous cela veut dire pas respect à mort il faut zalaka bikanga kanga ba photo bi publier to bi que tout le monde en a besoin chaîne ne batalango et zalana base yangwana mtezo sala bongo vitesse ya nini ya internet si on mtezo sala bongo moi respect à ba mort et aux ala bien muto kanga kiango lokwa ndeko na biso alobi ki se justifier za ki yete bato balimbisa ye lokwa se justifier bolimbisa ye azapele msusu somo wana mutu msusu ba osala ngo bongo ya ba propos msusu o vena msusu modora tenaki eza sous choc petango msusu ekolobise bongo eza keno bato bazwa ngo na ndenga ba nini te pululu akufi na société ezaka nzambe a préféré ki na bo pito na biso za na Congo oyo ba réanimera batu te mutu so asaka rédicaire pona bango kaka OK alors bon plutôt faut balandela surtout na ministère de la santé et landela ba makambo oya bon plutôt avant mutu ba pesa autorisation ya banini bazala ba machine wana nyonso ezala po ba congolais ba kufa belé lelo mona soki tala okena morgue ba belé pona nini e belé ba kufi na bango te mais réanimation ezala raté. Mais dans la dit ah on a émission moi tu au salon lui abandé pe ko lingate ba la musae brisque si comme non ngate bo la musae mbala mako bubuté faut au boujaka wana ya te boujaka nga alors ma beto na expliquer pété te expliquer na te za ndenga mutu so ko zalem so surtout que sala ma be. diaspora ba auto nanga sintsaka page place nini ya kolala ya bien ezali donc découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunaka tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince ozoke na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka.
Sifloge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na diaspora ba tout ba place à Kimia Sifloge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tout ba place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali lege bar ezali nyos ezali Sifloge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique, il peut pas au moins séjour, au moins Nina, au moins Lubumbashi, au Brazza, au Boé, bon contacter qu'à Sifloge, réservation, et Zawana, bateau, tout, balinga revendre la place à bien. Sifloge, Sifloge. Ye po na ye zaki ke non fo o la muse malembe ando linganete o la muse na ye te ando silikana ye na mona ke no ye ezane na raison ezane soto na ye luka to tamola nzela moko fo ye ba o alingi nini o alingaka nini c'est ça voilà eza biloko moko mutula asali arrêt du cœur abilité sentiment pe zalaka émotion pe zalaka biso pona biso yaki soki muta mona ki fa pena to yeba maladie ya Chico parce que le comédien baza accusé tourna ba poison baza ba accusé na ba même kosu na mona ndeko mwa boke kosu boke nga kosu ozomona tina kosu ba wi ba comédien baza ko accusé ka ba comédien na makambu nyoso kaka ya mabe alors pona biso ngaki pena ba mekano sala autopsie to yeba au juste Chico akufi na nini et osala biso pe plaisir. Merci to comme Nasuka Olobana o nyos balandara bino et puis ba o balandi programme boza nango déjà et puis mot de la fin pour na interview alelo mot de la fin nanga ezali programme non to salité to la famille babi bo kende to ko benga bino to la famille to zaki lobby na poko na ba 20h na kitambo pa na bango message nanga ezali surtout pour na bana Chico ezala ki soki bo voyager dans yamando la plus pour na bana ye ya nga bela so la pe parler faux na sangisa bana nga bazali sika mwata na bali mwa cité bana nga na vana na bango na vivre na bango bana za na bana na ngai souci ne bana bande kozala ko bima libanda ko ke ko luka kaka pona ko lesa bana ezaki soki to voyager pour ye bana zaki na vie ya matolo te e ba matolo nde azali na bate so atse to domenge ya bob so avandi na sa split sa tse poudre na e avant na tane ba pour le bosso soki boke voyage atuna soki selon na ba canal ça c'est ya danger te atuna ga DVD ate yemo ke bina marcha payer DVD na ba CD atse wana ya film on a payé danger bino bobi maboke makambu ya kenda na ete mais andole la surtout pour na ba na ye atiki 8 enfants entre 8 ou 9 enfants na point noir dans 2 enfants na Lubumbashi pa na bana mibale na 4 au bazali awa na Kinshasa tozo senga na bato malamu surtout bato ba critique rabiso boye pululu akufi po bino bobane ko bengisu na ba film été bon lokwa yo mto lobaki en siko likambo déjà est commis est-ce que ko zo la biso charge te ya bana ya Chico baya te atako poto te baya basangana po ebele bazana baka papa na biso bota quelque part ba mona na te ba ipe mko ba mona te occasion yango bana na ba mona na bakanga ta photo d'ensemble o point noir azongi point noir alumba chazonga tango ba okola ba ibike papa na biso atike biso bol atike biso bolingo ba ko kabona te po ba bana tata moko ata mama moko te me ba makila moko ba okabona te ba kenda tana ba si ba lela ta papa na bango pona bala suka ba ibisa papa na bango dadi po misu ba do bengi dadi misu ba do benga papa bango champagne balé la papa na bango ba ibisa papa na bango adieu papa ozaki le meilleur papa du monde nzamba zuyo bango nzambe ba pana na batikala na esprit moko no mona na kende papa na nga bando na ngai akufa mabe bana na bakola mabe alors biso ba parents pona bato batala biso to s'adresser kana maman Olive te na bato nyonso batala biso tozo senga soutien na bino surtout pour na bana na bayata Kinshasa balela papa na bango ata mois 2-3 jours après bazonga na bango bakanga photo d'ensemble et ça la bien message na nga yango wana merci na maman Olive mama ni mama na papa Raïs Kabila autrement dit China Rambo merci na Onion so bazo sala pour na ba comédien to ebike akoki ko sala descendre moko na famille ndenge zalaka po to soutenir matanga oyo pour Chico za artiste na ye soki quand même abengisa ki pe na kingakati mais Chico abande ko lela pe na mona maman Olive azui chance wana pete ya mona maman Olive ti atiki biso ata batanga na ye to ebike mama akosunga biso mama ni mama maman Olive toza bana na yo mesana na ko aider biso tozo senga kaka na yo o aider biso po to luka moyen ya kokunda Chico pululu toza pe na maman Olive ka ye mo te toza pe na première dame na biso mama Denise ata la pe na ngambo
atala pe ba comédien na papa Félix Tshisekedi batala pe ba mekano ko zape charge oyo ya ndeko na biso o akei atiki ba œuvre belé aseki sape bango alors ba meka ko soutenir mabanga ezate na mission oyo na obwaka te ba trop te boire na biso bango eloko te et comme on a wana mutu na ngai mutu na ngai obenge peta mususu au ya mana ete yango sina mo pete ya boire mabanga boki ka ba bana na ngai c'est. Merci na ba onyo balandi biso na Christian Shoga, merci d'assistance ya Mike Lokamba yemoko Africa Elengi TV to décorer na mutuka na merci na ba onyo balandaka Kapashi télévision likamba mama Olivier Kindongo fait tout le artiste pour ba se défendre quand même parce que Congo il faut to kabola moi 400 ça monter à ma bé to lia ha mo bimbate ka to monter à ma bé to lia ha ndambu pardon. En tout cas merci na ba onyo balandaka biso boyoki mambo belle vie eza belle vie te ezalinde binonde bolobarande bopona ba artiste. En tout cas, puis programme on est qui a lundi, tant lundi les caméras quoi inde ba reporter qui yango. Et ça qui te que artiste ba ndaki kobina ba ndaki ko sepela teza bonté interprétation en mboko et photo tika on a ba les on dit et ça vraiment bien te ezo sala ke mboka et progresser te. Merci na ba onyo so balandi biso za qui on a ba éclaircissement kaka pour tous en matanga. Bon continuer ko landa Kapashi télévision, bon s'abonner, bon aimer émission na biso en tout cas nzambe azana na biso abatela biso. Merci na maman Angèle Kanam, merci na Batu nyonso bazala rapena na mama Nima, maman Olive en tout cas merci et puis joyeux Noël, peu bonne fête. Tout ça continuer car après programme to kozela yango programme to kozala biso to zara vraiment 100% to soutenir mama ni mama. En tout cas na ba onyo so soutenir biso parce que Kapashi TV bandika lelo mais balobi balandaka yango on a le barabato belé basabona maman Denise Mbote bato belé o bazala vraiment droit basabona na Kapashi télévision pour biso tozara sans microbe. En tout cas merci Chico Pouloulou tozara de cœur na famille Mobimba que ton âme réponse à paix et puis merci à Christian Shoga pour l'intervention. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Kapashi TV.